dit déjà Zaki n'a sommé au Salamaki, Bengsaki par intermédiaire le président Angola Joao. Donc le président Félix a été catégorique et à la qui patriotisme na Nasuka. Il a dit que je ne négocierai jamais naba terroriste ou soit un groupe terroriste au Babomi Bandeko Nangai. Ils sont comme des criminels. Parce que criminels au sol on négocie un criminel nini. Mutabomi pendant 30 ans. Abomi les bottes non mobile. Abomi ma famille pendant 30 ans. C'est pas aujourd'hui. Mambo Est pour négocier nini. Ouais, merci bien s'abonner toujours na Kini Makambo TV Bokozala décide ah neto so panza mais ndeko nanga Junior Ngabwa toyoki lisusu balandeli bien kaka na kati ya masolo bayi batu o ya Union européenne kaka bango bako yaka bato liboso to signer na bango contrat pour na minerai kaka bango bako kende ko dongolo miso na sima bakesu ko signer protocole d'accord na Rwanda pour na minerai so bango bako so minerai wana wapi. Bon, pour moi déjà, c'est facile à comprendre déjà, les Cambouans. C'est facile à comprendre. Babylon César, il faut non, je ne pense pas. Donc, il y a Babylon directement, tu comprends. Comment se fait-il que non, Yoko Ibisanga que non, aux producteurs, il y a coltan en Afrique. Pendant que Yomo a la coltan en Bokanaote. Et ça, bah, makila ya ba Congolais. Et ça, bah, makila ya bato bazo bomana Est. Et ça, bah, makila ya ba Congolais au bazo kufa po na mboka na bango, po na minerai au bazanango na mboka na bango moko. Donc déjà aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le patriote, on le dit que non. Donc na non wana, ne sali que non lelo mokile ba ngingana. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azana diplomatie mazosala ou atana mundele na africain à comprendre en côté. Donc yozo zélé abima likolo yozo bimelo na se. Yozo zélé abima mpanzi yozo bimelo na droite. Donc c'est pour dire que non, c'est une diplomatie. La politique c'est une diplomatie. À la tête du Congo, on avait besoin d'un patriote. Les autres yeux patriotes. Les autres yeux moto aussi di sapenda que non. Aux aranangote aux producteurs nangonde. Oui, pena pour une négociation, mais biso papa c'est une négociation c'est intérêt à les peuples d'abord. Les peuples d'abord et l'euro sphinx na biso. Pas bénéficier de la richesse na bango. Yo yara déjà aux Ouaka. Congola bénéficié en année. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme de 73,34%, a lobby que non, je ne négocierai pas. Mais moi, je ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutungu, il y a eu que non, démentir, il y a que non, Batu Oyo, wana européen, Basali Bongoti. Mais tout ce monde qui est balobi bango sous baké li sous kodongola kuna na Rwanda ba signer na bango protocole d'accord pour na makambo tali minerai mais bango na mboka bango baza na minerai te donc ezaka ko bundisa ko take pour na Goma ko yiba minerai na biso to ndengene. Bon et loro déjà na ko ba déjà na bana mboka nyonso et loro zo sala que non ba makambo nyonso sala masi à cause du coltan. À cause du coltan. Coltan eza minerai na biso. Le coltan oana bozomo nana c'est une matière précieuse. Coltan, ils vont permettre les lots électroniques. Il y a Monte et Tambola. C'est à partir de ce coltan. Et ça, minerai moroboé, et ça précieuse. Donc, ouais, bonsoir, bonjour, na bande konyo so balnaka Kin Makambo télévision, beaucoup à la décité. Dès qu'on a eu ce bino au simple serviteur na bino touché alinga, na zawana potolo bela masola, dès qu'on a bara suka le koma mungwate, tin les ans melangona lipa au pesimboambo azu ya boyatro, c'est le souberimbo comme rotia calme reko la resousouté, na bisa bino le l'autre solani ni selon ma solo ya caricature ya lelo, idéologie ya analyse na biso o ezo pesa mela awa, na moyambi na biso o tozana ye awa molobeli monene o boye na Junior Ngabwa zawana analyste politique oya ko pesa masola yaningi mwana mboka tutelinga ki tobanga ki mingi mais to yena analyse au poto claircir ba radio totoir ou ya loyenge to ye poto claircir masolo ya vérité a on a kati ya chaîne bino bolinga mini Kin Makambo TV bokozala décité balobi le monsieur Adamo Fanabia ya yo yango wana bosa sire famille mobimo bozala wana na chaîne bino to ye poto panda vérité ya mboka to bosa nte le maître Israël Fanabia yenda zali wana ko kata makambo avocat o ya makambo Italie Sandra Fanchon 3 étoiles maman na Isaac Diogo maman na Christiana Label sans oublier bébé na biso millionnaire olinga vraiment bozala bien bo se plutôt bien pe na joueur na biso o yaso qui n'est toujours liboso olingi o uta poto o ya o vanda o pe maisika ya kitoko zaka na sika moko on a bisaki bino toujours là derrière municipal ya Bandal espace les Panthera
l'espace les Pantera et wana ya Carole Moke mwana mosi oyo na ba idéologie asa l'espace moko wana oye wana olia liboke itokia ovandi bana poto sika ya kopema est-ce que malili Carole Moke staff les Pantera vraiment so boyana et kozala bien derrière wana ya espace na biso o wana bongo ni Pantera na sima ya municipal na terrain bandal tozo bela indusa oyo bana mboka balelaki bana mboka batelema bana poto bana monda tie toki makelele toki mbongbongbo toki ngengenge ebeti babi moto ibi biblia tika kende ekote ya moto abeti masasa eleli biso beto kozongi sa po yo kapé kuna poto za basi na bangote vraiment merci bien lelo wa toza to lobela na jino ngabwa tozo panza to bosani te ba oya biso ba sepela na ba émission na bino toujours bo s'abonner toujours na Kini Makambo TV boko za la décité boko zo ba information ya bien auto mesana kolobela bino toza na ndeko na biso to kote a jino ngabwa to bosani te Guilain Finda Banque du Sang ozana besoin ozo ba mituka ya malamu yaka toujours wana na Banque du Sang na bandal okuta na Guilain Finda ozo mituka na yo mama Esther Lotambia famille mabota mobima na Paris esika bozali mama Adolonianga mama Pasteur na London bozala wana bo concentrer mission na bino soki to lambite to tiesuka liboete mingi balela kalelaka vraiment to bosanite Marie-Hélène Botuli na Belgique koko ya bébé na biso Jemima Basele Botuli mwana mama na biso Blandine Senga kuyangana tozala wana to yangana tozanga to monter les prêtres à Kim Presse de Lausanne ya yango wana wa big grand japonais oza wana baimboka bakangi monoko bako beta masasi tokolo bate bandeko bako kufa bandeko na biso na est ya Goma loin des yeux prédicaires tonani molobeli mingi poto kenete to kenepe na yebo yokaye bae batikali na ba question pesa ba réponse na ye pe ba auto tangite to continuer kotanga émission na bino o ezapo na bino bo s'abonner toujours là na Kini Makambo TV to sokotsa molobeli na biso to sokotsa ye déjà c'est place wa to zana ingénieur na biso babu image o ya lambaka nga film nga mobali o moindo ya ngolo soka seki minu pembe ka ya dessin to papier duplicateur to nini to ba ivoire o ebota makana nzoko babu image mbeba rose o azo filmenga mobali kitoko lelo to so panzela bino analyse o ya politique ba imboka bayoka ki mpakala ba radio totor le baki na mpaka na mpa lelo siko moto na bino apanzela bino indusa o balobi o azali bosomo na maître alataka mubimba ya teni ya papa na biso moto to vota moto o azareli moko tombolo beton papa lopango na bengaka yo papa lopango ouais restaurant toujours Efrabit to zawana derrière municipal ya bandal na ve na biso inga balobi pena staff le chef cuisinier yang o bosoka pena Yannick ya zawana avec ce sorgho Jérémy Herdi donc babitan musale zo salama entraîne biso junior babi toro junior ngabwa toro ine pesa papa nanga sali mokuna yambio vuma kitoko molo belivanda papa ouais junior ngabwa de la presse ndengene IDPS tout ça makamunyoso oui déjà de la presse déjà mbote na bandeko nyonso baola na mikolo toujours si na biso to bossa na toujours oui donc, il nous tue il ne parle pas papa na biso to fandi to yambio bongoma to fandi na biso ozana à l'aise vraiment tous en abisso maintenant très à l'aise vraiment à part ça santé oui à part ça déjà ça va malgré pas si ali matang ezali na mboka mais matang ezali na mboka banyanga la kata bazoboma ba congolais to aussi ça mambo na kalaté ya solo po kama est do moni tomboki kuna moni ke sim oyo elobisi ba te belé na monde to moni sino partout dans le monde parler sinon on est là que ça vraiment que non Congo n'a mis tout à se prendre en charge. N'engé président Laurent Désiré Kabila, aloba ne jamais trahir. N'engé papa Nabiso Etienne Tshisekedi. Le peuple d'abord. Le sphinx de l'imité. Aloba on toujours le peuple d'abord avec le patriote, avec moi Namboka Namutu ya Mboka donc. Le Congo va changer, tout va changer. Tout va changer. Ouais, merci là net robika ba nyongo koto na ba ndoki bosomo na oyo na ba dongolo miso plus jamais to mona ngo bango lobby ba kozalate donc tozo telemela bango lelo ndeka to baki to yami mwana mboka a tozo panzali solo na jino ngabwa aye wazali moko analyste politique wazali molobeli ya IDPS mopanji sango boyebi déjà na teni na etanga telemi boso tala o ba juge ba koti ba avocat ba yeto nini donc c'est style na ye oyo alobelaka IDPS et puis oyo alobelaka mokonzi ya mboka Etienne Tshisekedi papa na biso oya tikela biso ye wana boyebi le muko tombolo ya kolobela te papa na biso to monaki to take awa mboka eleli mboka etelemi
likambo oyo tozo linga to tune yango pe to clairci ba mboka bien solo mboka oyo toyebaka bango bazaka na richesse moko te soki baza na richesse songolo wana ya bango mena oyo nzamba apesa biso baye oyo bapimela bango bomengo epesi bango motema pasi mais lelo toyoka Rwanda oyo bango bazalaki pays productif moko te ya minéré mais lelo bango bakoma pays ya liboso pona producteur ya minéré tozo comprendre ngo te na ndenge nini. Bon, déjà, nazo reconforté déjà de près comme de loin na bande nyonso ya Est. Déjà, na reconforté bango, na yebi que passe ali déjà makambu déjà comment changer de peu un peu banyanga la kata déjà ba komo zonga misu déjà ba komi avec le président Félix Olobaye que non na ko négocier na ba terroriste té. Na ko négocier na ba criminel té. Na ko négocier na ba balingi balkanisation té. Donc Félix déjà Tshisekedi déjà ça qui na sommé au Salamaki Babengsaki par intermédiaire le président Angola Joao. Donc le président Félix a été catégorique et à la qui patriotisme na etinasuka. Il a dit que je négocierai jamais naba terroriste ou soit un groupe terroriste au babomi bandeko nangai. Ils sont comme des criminels. Parce que criminel au sol nini. On négocie na criminel nini. Mutabomi pendant 30 ans. Abomi li bota no mobile. Abomi ma famille pendant 30 ans. C'est pas aujourd'hui. Mambo Est pour négocier nini. Ouais, merci, merci, abonné toujours na Kini Makambo TV Bokozala Desite ah neto so panza mende konanga Junior Ngabwa toyoki lisusu balandeli bien kaka na kati ya masolo bayi batu oyo ya Union Européenne kaka bango bako yaka bato liboso to signer na bango contrat pour na minéré kaka bango bako kende kodongolo miso na sima bakesu ko signer protocole d'accord na Rwanda pour na minéré so bango bako so minéré wana wapi. Bon, pour moi déjà, c'est facile à comprendre déjà, les Cambouana. C'est facile à comprendre. Babylon Césara, il faut balobanayo. Non, je ne pense pas. Donc il y a Babylon directement tu comprends. Comment se fait-il que non, Yoko Ebisangay que non, aux producteurs il y a coltan en Afrique. Pendant que Yomo na coltan en Mboka na ote. Et ça ba makila ba congolais. Et ça ba makila bato bazo boma na est. Et ça ba makila ba congolais o bazo kufa pona mboka na bango pona minéré o bazana ngo na mboka na bango moko. Donc déjà aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le patriote o lobi que non. Donc na non wana nde sali que non lelo mokile ba ngingana. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azana diplomatie mozo sala o atana mundele na africain à comprendre en côté. Donc yozo zélé abima likolo yozo bimelo na se. Yozo zélé abima mpanzi yozo bimelo na droite. Donc c'est pour dire que non, c'est une diplomatie. La politique c'est une diplomatie. À la tête du Congo, on avait besoin d'un patriote. Les lotos du patriote. Les lotos du moto a aussi dit ça pena que non aux aranangote aux producteurs nangonde. Oui, pena pour une négociation, mais biso papa te négociation te. Mais intérêt yangai na les peuples d'abord. Les peuples d'abord et l'euro sphinx na biso. Pas bénéficier de la richesse na bango. Yo yara déjà aux Ouaka. Congolais bénéficié en année. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme de 73,34%, a lobby que non, je négocierai. Mais moi, Namboka Tomoni, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutungula, hier, il a dit que non, démentir yango que non, batu oyo wana ba européen, ba sali bongoti. Mais tout ce monde a qui balobi bango sous baquet sous kodongola kuna na Rwanda ba signer na bango protocole d'accord pour na makambo li minéré mais bango na mboka bango baza na minéré te donc ezaka ko bundisa ko take pour na Goma ko yiba minéré na biso to ndengeni. Bon et loro déjà na ko ba déjà na bana mboka nyonso et loro zo sala que non ba makambo no c'est ça la masse à cause du coltan. À cause du coltan. Coltan o eza minéré na biso. Le coltan o na bozomo na c'est une matière précieuse. Coltan, ils ont permettre les lots électroniques. Il y a Monte et Tambola. C'est à partir de ce coltan. Et ça, minerai moroboé, et ça précieuse. Donc, par conséquent, il y a tchan en pause, pardon. C'est un peu ça, on a coltan, on a les minéral, les a précieux. C'est que, et les or. Et les or. Ils a plus valu que or. Donc,
Minerai, on a, minerai, on a une industrie électronique. Tant qu'on a une industrie électronique, le coltan, ça fait partie des produits convoités dans le monde. Donc, ça, on a pas ça vraiment dans le monde. Ils ont convoité, ils ont créé Babiloko et tout. Donc, il y a la couleur, il y a brun, rouge. Donc, tout ça, dans ma matière, Mokoboé, Oyo, et l'équipe n'a valeur, il y a diamant. Il y a une Afrique centrale. Ah! Il y a une Afrique centrale. Tu as une rébellion de Salema. Tu as une Kagame a envié la RDC. C'est à cause des minerais. Donc, ça peut aussi causer la troisième guerre. Déjà, on avance dans la troisième guerre mondiale. Mais pour la Bango, pour la mondiale, il y a la troisième guerre mondiale. Mais pour l'Africain, il y a un soulèvement, il y a un réveil patriotique africain. Africain comprendre que non, on ne peut jamais vivre qu'en esclavagisme. On parle de l'indépendance. Mais toi, on dirait, ça besoin d'indépendance totalement. Mais est-ce qu'au coup, on a un vrai patriote à la tête du Congo? Oh, le but que non, je suis patriote et je resterai patriote. Je ne négocierai jamais avec un groupe terroriste. Criminel au solaneni. Abomi bandeko na yo, abomi ba famille na yo, après na souka nango, oye ko sa négociation. Na négociation sa bandeko wana. On est vraiment na minute to serein ya ko silisa makambo ya est ya ko betara so lisolo ya Kagame te. Kagame doit quitter au pouvoir du Rwanda. Donc yango Félix Antoine Tshisekedi pour Abimaki en tant que vaillant homme a le baye que non a ko silisa makambo ya Kagame. A ko longola Kagame tina pouvoir ya Rwanda. Donc c'est un peu ça. Ouais, merci. Bientôt s'abonner toujours na Kinini na Esramino Congo Bololo Kini Makambo TV Borozala décité na ba réalité ya masolo ya ba vérité ya boye o makambo ya solo batsaka na pondute a itende mbité solo ya makambo ba vérité. Tala makambo ya boye kariatira boye zalate et pas junior ngabo aye ko panza po comprendre ndenge masolo so kene. Mokonza moko azawana lobi à côté kamboka te alingi mboka na ye pesa mama bis apesi mama bis. Yamba ba jouer ayambi ba jouer azobanga mabeso que kotiba kofunda pas maman Ritz azana maloba papa tikela le peuple d'abord. Pourquoi pas biso ba peuple to se pelati? Pourquoi pas tout se pelati na richesse na biso? Mwana mboka telema. Mwana mboka telema. Tout le monde ni soso wana ndeko na ngai Junior Ngabwa usaona ozali analyste politique ya makasi osamo lobeli ya IDPS o ya yebani tanga moni obi ye wana foka wana ya lataka babiloko na ende balobaka. Siko tozo kende na isa oyo initié statue of America ba américain balali pongisi ba sangani ba seba idéologie toki kuna ke ba suspendre M23 ex eza ya solo si réellement si ba suspendre M23 to eza ba radio to eza ndenge nini bana mboka balingi bayeba pasola mwana mboka Junior Ngabwa. Oui, Tolanda qui décision États-Unis d'Amérique azwa qui abeta kimbela na makambo Italie makambo ya guerre ya est Tolanda qui États-Unis a lobby Rwanda a retiré ba troupe na mabele ya Congo. Bon. Et là on a koloba na kobeta CT par rapport à Ngai, c'est quoi? Tolingi décision na ezala respecté. Tolingi décision na ezala pris en acte. Toka ana tango ya na gouvernement ya président abiso honoraire Joseph Kabila. Toka ba sanction salama na ba konti belé ya Congo et utaki États-Unis. Mais ce qui tolandi, qu'est-ce qui a apporté ba sanction na à travers la banque. Ma papa jusqu'à présent non il y a eu des sanctions à ba compte X parce que c'est pas important autant à ba compte. Mais on n'a rien senti. On n'a rien senti. Et c'est ce qu'on ne veut pas avec la RDC. On ne veut pas que non, on nous dise que non, bah une sanction, oui, bien sûr, la sanction a été faite. Qu'est-ce qui a été réalisé comme action? Point d'interrogation. Parce que tant qu'il y a action exatée, tout ça na un couteau melimo à double tranche. Donc je pense que je veux passer na Europe, ça peut profiter d'un peu ça Aristote, le gérant il y a Sika il y a non gérant Nabiso ça gérant Nabiso Christopher hein si je me trompe pas les gérant Christopher et puis joyeux anniversaire na Aristote mutumo malamu les jeunes tété na benga tous les travaux donc soko salité okoza la salité donc mama tété na mateta linga ba jeté ateka na wenza mateta luka pe mutulika moté donc makam na epe kokota té donc lelo na vie soko salité okoza la salité faut ça la vie à lelo Félix Alobi congolais non ça na droit
commencé à dire quoi Baxa après il y a un apport donc c'est pour dire pour continuer rapidement ils allaient dire que non aujourd'hui RDC ils ont envié qu'à pour na minerai nango aujourd'hui ceux qui va no kutana bâtiment qui était facile au sol là ba mais le ba kutana béton ba ta comprendre qui pour ani Félix ami benga qui béton béton c'est le mot boy okoya petit tete okoya petit bende et denda. C'est ce que Félix a fait. Donc, il y a une négociation. Non, je ne négocie pas avec le diable. Je veux que le Congolais a récupéré vrai droit, a récupéré vrai peine, Congolais a bénéficié de colton, Congolais a bénéficié de manganèse, a bénéficié de zinc. C'est ce qui est important. Et intérêt à Congolais est ça. Comme l'a dit le papa Etienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Félix Perlobi, je veux faire respecter la loi du peuple d'abord. Merci bien, s'abonner toujours na Kinini Makambo, Congo Bolone, Msaro, Kin Makambo TV, Borosala Desite, Mokonza Mboka, Aboy Kote Kamboka, Yangoso Mona Bayi Mboka, Basoloba, ba parlementaire, o ya IDPS, ba l'homme politique, o ba yaka na idéologie à solo, Nena Msaro, solo ba tsara na pondute, solo za haïté, mais solo ya ba réalité, o tozo mona awa, o ces missions etali, mais mission na politique, ceux qui te le no vérité, ezali pas si mingi, bo s'abonner toujours là, na Kini Makambo TV, to bo sanité vraiment les Chifi Yang, Chifi Yannick, les cuisiniers célèbres et staff na biso na bo santé, avec l'ex-second vraiment le Jérémy R10, babi le grand Gérard Christopher, yo yango wana ira chomba nega zalara, joyeux anniversaire na Aristote, tété tout travaux, soro salité, orosala salité. Mais papa nanga to s'allonger toujours wana, ndeka to kumbeli masola, bana mboka baningi ba bakaka vérité, omoni ke nyonso saki déjà préparé to sotangango, to tali le bisco ba sali ba réunir, ba longa mokonzi ya mboka, kaka Union européenne, na ndenge ya mpaka na mpaka, ba kende ba sale loko moko po ba yokana na Kagame pona bangambu na biso wana batika yango po bakabolaka mbongo me mokonza mboka aboyango. Oui, déjà, pour Nawana, déjà le président Félix Antoine Tshisekedi a été serein. Tisuka Azaki serein pour Bakendaki na sommet. Sommet, Bakendaki sous à côté na président Joao, na le monsieur à Rwanda, le criminel à Rwanda. Bakendaki à côté, mais jusqu'à la fin, le président Félix a été serein, tout en disant que non. Il n'y aura pas de négociation. Négociation et zalaté. Ceux qui sont aussi en guerre, diplomatiquement. Nagola Namibeko. Mais Togo Salango, diplomatiquement pour Congolais, nous à récupérer bien-être. Déjà aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Mwanamboka. Azo Luka déjà pratiquement à chaque informateur au Ezali que je profite de te saluer toi on l'appelle le berger du parti il a bien le berger du parti papa Augustin Kabouya l'informateur donc informateur Nabiso Yohana Azo il a déjà informateur à lancer papa Augustin Kabouya moi je vous salue vous salue des PSP au monde on a photo le rappel bola moi surtout tout ça va journaliste mais tout ça yo rappel donc tout ça qui est bien c'est ça choix que tu es président de la République je suis mon aussi je vous salue mutumoko boye azo bakisa idée ya mokonza mboka baso pousser que ne liboso vraiment papa toza na posa na yo na gouvernement yo toza na posa ya bato ba trésor mwamba ba Augustin Kabouya ba toza na bato musala que ne bien. Papa. Oui, c'est un peu ça. Donc, je profite de l'occasion de saluer puis le vice-informateur. Vice-informateur. Mon président national, il y a bien Amisi Makutano. Amisi Makutano. Donc, respect. Il y a un vice-informateur. Donc, j'en profite de l'occasion de saluer président de la Ligue de jeunes, l'infatigable. Président de la Ligue de jeunes, Yafuna, l'infatigable. Kersi Yalala. Donc, je pense que Kalamine de aussi, c'est la photo de l'équilibre dans le bureau, tous enveloppe. Donc, je profite pour nous bétaler mwamba mbango le seba mbango que congolais nyonso tous à la unis tous à la serein tous à la basé sur makambo oyo salamana est tout petit canon de distraction tous à basé sur makambo oyo est parce que ça ba frère na biso ba okufa il y a des femmes au ba okufa ba boma ba on a mis sur bana il y a des familles au bazo okufa donc c'est lamentable awa lobby si pas avant-hier comme ça ba FRDC biso na ba frère na biso ba wazalendo ba qui ko retrouver ba fausse au ba bomba cha ba boaka bato en vie au ba M23 na ba RDF na ba Rwandais au ba tout ça Ghana Congo lelo
bakundaki batu donc na bokasi ya FARDC na bokasi ya ba frère na biso ba wazalendo ki ko découvrir moi quelques fausses o ba bwakaki ba congolais vivants pa ya banyanga la kata ya Rwanda. Donc je pense qu'avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accompagné car on peut ses confiance wana, je pense que Makambo ekokende vraiment très bien. Ouais, merci bien, tous abonnés toujours na Kini Makambo TV Borozala décité Nene Sabino Mokonzambo ka photo soutenir bozo comprendre to soutenir ndeni spirituellement, moralement, ko tsena maboko nzambe pi ko soutenir pona bande ko na biso o bazana este, bazana na santé ya malamu, ba vivre ndenge biso pe to sofia. Na maza kuna musike za keno loin des yeux mais près de cœur motema na biso to sona bango pembeni. Po biso na bango to changer. Na eloko moko te ndeka na bisa bino boso bonnet toujours na Kini Makambo TV. Boko la décité Maman Esther Lotambia toza wana émission na bino tozo panza toza toujours na analyste na biso Junior Ngabwa tozo continuer toujours na ye Junior Ngabwa toza wana mais to moni susuelo a to moni mokonzi na biso Sama Lukonde ministre na biso ake ko déposer makambo na ye dans na ebité na gouvernement na soit déposé et puis wana kaka tsaki na député national azwaki eli bon to ebité a déposer atiki esa malamu to ndengeni suspect to ndengeni. Bon, suspecté, que ça sent pas bien. Ah! Quand ça sent pas bien, donc on sentit que non, il y a des agitations et tout. Mais dans ces pays, la décision, le président Félix Antoine Tshisekedi qui banda lobby, l'après-midi, a décidé qu'il y a lobby clairement que non, toute autorité au Bassali na gouvernement, na milito pétona, toi la guerre. La guerre est, donc j'accompagne l'idée du président Félix Antoine Tshisekedi. Sengi banda hier soir que non, autorité montaza la droit ya kobima na mboka. À moins que ozo décret ya présidence directe, express ya présidence, mais toute autorité au asali na gouvernement, c'était depuis hier et bimaki, le président Félix Antoine Tshisekedi après-midi a déclaré que toute autorité n'a pas le droit de sortir du pays. On est dans la guerre. Tu vas aller faire quoi? Qui est dans la cité de l'OIA. C'est qui dit personnellement. Là, on te permet, tu sors. Donc, déjà, tout ça, la bisoka. Et donc, on va ngezate. Oh, ça, la guimabe, Félix Antoine Tshisekedi Daloba bien. Yazo kangate. Bibe konem te ça et kanga. Soit ça, l'antécédent, il sera là, toi, que tout Congolais. Mais soit ça, l'antécédent, donc, tu dois répondre à tes. Mais, le premier ministre Sama Lukonde, je pense que ok, na comme un député. Comme un député na Sewana et tout na ba député na ça d'abord Mwanga Chuchu. Mwanga Chuchu dans un cas député. Na habité Babuka Basso. Donc c'est un peu ça mais ezara elo moko ezara que non tout garder serein tout ça serein. Babanga la bangote Félix Antoine Tshisekedi azani mwana nzamba muto asambela na ye. Merci bien s'abonner là na Kini Makambo TV na linga bino ming tozo chité na biso vraiment la bi espace qui toko boye oh lola tonini ya paradis les restaurants vraiment Efrabit ezana na bena bandal ska obunga te vraiment na veni inga derrière stade na biso to benga terrain municipal boyika ndenge za ba bi staff les chefs les cuisiniers Yannick avec l'air second tout beau scénario te Jérémy R10 tout ça vraiment on a joyeux anniversaire na ndeko na biso vraiment Aristote azawana babi tete tout travaux soko salité okobima vraiment salité to c'était notre gérant azana biso Aristote yo ngwana babi le gérant Christopher azana linga Aristote mingi basala musana mingi on atanga bango mingi le gérant Christopher avec Aristote tete to sanité pena avec Yannick le cuisinier et son second Jérémy R10 s'abonner toujours na Kini Makambo TV mona mboka poto ko na biso meto tali sikoyo ya biso far deselo kamakasi drone moko batake ba na Goma baluba boka masasi baboka ba emisusu balubi déjà babwaki bombe Goma e Panzani mais far descendre de Kouvaki drone wana ya ba Rwandais et betango masasi mona mboka liloba. Oui, déjà, nazo reconforté bande konangai, il y a Afrique du Sud, au bas qui n'a compte à Sadek, au bas perdre qui 2 éléments na bango sur terrain. Je compatis na bango. Donc Lelo Fardese comme Yarubanga. Lelo Fardese comme maire armée Afrique. Lelo Fardese azobangisa. Solo mo rezo ya wana ya makambo mabe. Yango moni la CPLAGI na intervention ya ministre russe na sommet
Oh, le bas qui clairement, c'est un qui va Rwandais, va se retirer. C'est un qui va M23, va se retirer. Pour Oyama B et Zoya. Bayebela. Et le réseau bangi ces années. Puis nous avons dit matériel. Matériel auto, c'est là pour la force armée Nabiso. Oui, ça là, qui va bien en force armée de la République démocratique du Congo, Lelo Félix Antoine Tshisekedi, a concrétisé Bamakambouana. Ils ont comme pratiquement peut-être avec le temps à Wato créé école de forces armées à Afrique Mobimba. Félix Antoine Tshisekedi là le bac on a investiture na ya premier mandat na ba kanisa qui on va aventure. Alors bac que non je veux former une armée associée à l'armée d'Afrique awa. Oui. Donc ososala musala muso qui n'est pas armé tout faut comme bongo ouais. Dans l'histoire ndeko na ngai to tanga on a classe. Ouais. L'Afrique a la forme d'un pistolet dont la gâchette se retrouve en RDC. Lelo bato bazo luka ba créer guerre en RDC, ils se créent eux-mêmes la guerre. Pour surtout fini. La politique américaine, il y avait un monsieur Azaki voilà comment il a dit Henry Harrich comme ça un truc comme ça. Henry Harrich un truc comme ça. Yemuta qui n'a politiquement boya c'est américain que non. Pour que l'Amérique reste riche, il faut que l'Afrique soit pauvre. Donc, pauvreté Afrique, mais Lelo Félix Antoine Tshisekedi a lobby que non. Richesse, il y a Congo. Et ça la passe, il y a occidentaux. Lelo le rognon fait ça, les maos, ça n'est pas si mouté ça là-bas. Pourquoi? Parce que les Congolais à comprendre, à comme éveillé. Éveil patriotique aux autres Malakats Afrique et c'est Pélissangaï. Na Mali a Tomoni ba Bengani ba français. Il y a un Niger. Burkina Faso. Niger a Bengani ba français. Parce que nous sommes battus. Tout comme on a mis na ba chinois. Molobel. Tout comme on a biso na ba coréen. Tout comme on a biso na ba poutine. Selon mpaka na mpaka. Selon masola. Sinon ngabo molobeli. Et là on a signé na président Félix. C'est qui dit proposition non ça le président Félix Antoine Tshisekedi de près comme de loin je préférais tous à la même morale na ba asiatique. Na ba russe. Et non ba Union européenne et non américain. Il n'y a rien. Tobandi mamba contrat na bango leloté. Que fait la MONUSCO na Est? Que fait l'Union européenne na Est? Que fait l'ambassade des États-Unis na Congo? Il n'y a rien. Donc je préférais qu'on réitère ces contrats. Qu'on arrête ça. Je préférais tous se fier na Russie, tous se fier na Asiatique parce que eux ils font des contrats moroboué. Ils sont clairs. Et non, Mouto Azana, Ayekati Nabino. Bosinabiso to kabolongo ndenge moko. Azwin Nilotik Moroboy Amisapi Milaï. En tant que semblerait-il rwandais, quoi ça, président rwandais, pendant que Yemo ba rwandais, ba moment ba se retrouver pendant que Yemo azo créé nan ba haine entre ba Tutsi na ba Hutu. Pendant que bangonyo sont des rwandais. Tu veux que non, Tutsi Azalana avantage pendant que Hutu c'est un rwandais. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? L'opposant c'est pas un opposant naé. Autobima na prison, monsieur Paul, KCC bang un truc comme ça. Donc non c'est pas naé, nazo fortifié, azala fort, a gardé, azala toujours serré, azala toujours né bakutane na président na biso Félix Antoine Tshisekedi. Je pense que déjà Kigali bientôt sera entre les mains d'un patriote rwandais et non d'un sanguinaire. De si Paul Kagame. Merci. Parce qu'il y a déjà un cancer à cerveau. Paul Kagame. Il est presque à sa fin. Il y a santé. Azarana cancer à cerveau. Oui. Azarana cancer à cerveau, c'est pour votre information. Donc je pense que bientôt il y a associé naé bakozala dans la ruine. Donc merci bien ça monnaie toujours là ta monnaie to chité na biso to koyi na biso déjà to zana molobeli na biso bomona qui est bien Junior Ngabwa wa panza ki analyste politique ya IDPS to yaki awa pourquoi parce que ko panza analyse oyo bae bazo comprendre te ba comprendre ba de to wana te mais ba comprendre li solo ya solo to tsanga na pondute solo ya réalité o ya vérité lelo bae onyo surtout ba comprendre pe ba sepeli na poto na Afrique partout
toza la même cœur na bandeko na biso oyo baza na este po biso na bango toza ndenge moko le monsieur Adamo Fanabia yango wana tokoyi na biso le maître Israël Fanabia na bosanité mon caméraman Babou Image le DJ Babou mobala mwindu moyinda ngolo soka seki minu pembe o KDC papier duplicateur tonini oyo bimaka ya njoko ya minu ivoire mbebo rose wana ye o filmanga ya yango wana to bosanité gile finda bac décembre oyo anga soki na bwaki te na pesi mbote te e kosala pasi mama dolonianga na London City tokoyi na biso mama pasteur pesa papa pasteur mbote jemima basele koko ya mama na biso Hélène Marie basele na Belgique Mireille Bokombe la victorieuse ba oyo biso basabonaka na chaîne na biso o bazo sepela na émission oyo mama Blandine Senga kuyangana yo yango wana babile prêtre japonais mo na Londres mo na Poto Akim Press de Lausanne japonais yo ngwana japonais ya mbongo belé concession na natakaza olingo so mama pangu okoma papa lupangu mama lupangu contacter biso to kopesa son numéro ya concession na natakaza ozoma pangu na moins cher babi espace o e botami pemene robitsu wana ya kitoko o balobi pena ya Carole Moke espace le Pantera bana poto bolingo ya kumela bolia bovanda mozo malili prima et pas Karine et pas Carole Moke espace le Tempéra derrière le terrain municipal Bandar avenue Inga Balisaki numéro 27 32 ba na bar B hôtel Nema entrée to ça na to ko na biso papa na ngai okopesa pe mo dédicace na yo ndenge émission de kaki et puis au remercier ba konze pi bato bazolanda émission na biso. Oui, déjà, na zongi non na ba Congolais. Na lobe apenda ba Congolais. Tant na mona ba Congolais, na mona ba Luba, na mona ba to Bandundu, na mona ba to ba Congo, ko to bengi Congo central. Congo central, na zomona ba Swahili, na zomona ba Tetela, na zomona ba Équateur, ba Mbandaka, ba Benga, na moni ba Tetela. Donc je parle des Congolais, des pères et des mères, comme Félix Antoine Tshisekedi. Donc tous à la uni, tous à la serein au bazar na ba wazalendo ba peka ba jeune de ngai na yo na ba o ba sala ba kuluna na ba o bazo se comprendre l'eau monter ndeko tous à la soudé tout tika non ba bangwana ouais ça ma membre fitilité tous à la uni Félix Antoine Tshisekedi achaki déjà ba service de la sécurité pour congolais non ça ni ah donc so tali bien moi mboka donc mboka eza déjà na kimia tozola nande mokonzi ya mboka acha kimia na este biso nyos to soutenir ye pour kimia so este pas na bandeko na biso mais pour na biso mboka eza na kimia eza na mposo oui déjà mboka ezo qui est déjà na kimia pour le gouvernement ya sika ouais pour nzambe mtazo kumba mboka parce que yé mort déjà Félix Antoine Tshisekedi azong saki mboka na boko ya nzambe donc tous à la kanaye to accompagner tous la kate yé à sala parce que ce to tiki yé à sala ya nesto kabasu so président na biso za patriote donc Congolais nyonso na tango oyo tozala debout tozala serein to chamisu na biso na makambo oyo salama est to lobela ngo ya kotambola to marché ya kotelemela minele occidentaux to telemela bango afin que Congo oyo ezwa vraie valeur nango afin que Congolais na sepela ki pendenge nani président Ligue des jeunes wana ndenge bozo telema makamazo sala oui déjà ba action e bandaki déjà ba étudiant pe na sepela pe na ba action ba étudiant ba décréta ki mois 2 jours ba étudiant à campus pour na makambo et salama na est oui. Donc ça montre déjà que dans ce qui est parti Mokantoto et ça la tête tout mobimba et ça la maladie. Donc tout ça toujours c'est un tout garder toujours espoir. Tout accompagner président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi déjà merci na bino chaîne ya Bibiso merci je salue maman Nabiso maman Likon maman Alinga salutations merci bientôt là 50 ans il y a un groupe Salon aussi je vous salue oui soutenir Bango bazar la Congo Web je pense les carapés sous la Congo Web TV je dis merci déjà l'espace ya Bibiso et Frabit avec le gérant Christopher accompagné de son dans son adjoint Yannick Harris, bon anniversaire à toi. Ouais. Je profite de l'occasion pour saluer P. Polo espace au maman Efraji. Maman Efraji, maman Abanebele. Salut. Maman oh appelle Sarah. Mami. Salutations à toi de près comme de loin. Salutations à papa. Donc salutations à Bande Kognonso. Na profité na pesa yombote. Lui je l'appelle l'informateur, le brebis du parti. Papa Nabiso Augustin Kabouya, l'homme de confiance, l'homme de fidélité. 32 ans toujours fidèle. Je profite de l'occasion de te saluer. Yé Babengarae, président Nangaï, Babengarae, président Nangaï, lui le président national. Yé Babengarae, Amisi Makutano. Salutations à toi. Je profite de te saluer.
Ligue de jeunes Funa na Katsambo l'infatigable Kersi Yalala toujours là toujours présent donc il a répondu à Pena Kitoko Ernest Obenge yemora yambara téléphone salutations à toi mon président salutations à Ligue de jeunes Nyonsoya Funa ya UDPS salutations à UDPS Mobimba salutations à l'association Nyonsoya accompagnera Antoine Félix Tshisekedi le président de la RDC Otobengi du progrès Vision Fachi donc boza vraiment ébélé na pesi bino nyonso mbote po tout bino tanga to komati lobby na pesi ba na ngambote donc Gabriela Gabwa Talia Bigabwa Odelia Gabwa donc baza ébélé Ryan Gabwa famille Gabwa Mobimba en général ouais à tout seigneur tout honneur maman Odette Mbouiti salutations na yo trésor Gabwa ya maman Linda donc baza vraiment ébélé maman Julie Kitamba bote na bino nyonso bato ba compagnie ngai Brunel Chisanga Jordan Chibambe Dondi là tout ça vraiment ébélé Jordan Badi donc c'est un autre temps Badi Loveman baza vraiment ébélé Christian Konde donc tout comme déjà na souka tout ça va toujours uni tout ça toujours serein pour na kobunda pour na Congo to benga léopard un léopard abandonnera jamais léopard là dans tout tina nzete donc c'est pour dire que non silence c'est Félix c'est qui diplomatie Babou Kaba tout je ne t'oublie pas moninga ya Aristote qui écologie salutations na bino to comme déjà na souka Davina Otto donc baza vraiment ébélé donc je pense que non donc comme déjà la souka ouais merci bien vraiment là toi aussi c'est merci na touché Alinga merci vraiment pour à l'accent vraiment que non il faut allober la makambo ya donc et ça déjà le mot est bien ça difficile na YouTube beaucoup ta vraiment tout monde mais la rapena mamambo aya rapena poison information tanga yo ki likambo merci bien souka le comme mon goûter avec mon ami na Sabino Molobeli oyo jinonga bwa obomoni analyste politique ya IDPS o panzara masola kitoko merci na mandeko o balanda biso merci na Jésus Christ nzambe na ngai o apesa biso makasi lelo to lomkana cameraman pe na invité na biso jinonga bwa o pena apostolaki biso sika o na sobenga paradis tonini o peneza na Efra Beats o na bandal awa nzambe apambola bango vraiment to bosani les restaurants les chiefs les grands cuisiniers les Yann avec ce second format to bosani Jérémy R10 joyeux anniversaire na Aristote et puis to bosani notre gérant Christopher to le labino mingi bo s'abonner toujours là na Kini Makambo TV boko ça la décidé Maman Carole Moké la fille avec des cheveux Maman Carole Moké to bosani testap na yo les Panthera Maman Carole Moké staff les Panthera ciao bye.